Ce que ça ignorant ou quand ça n'est pas normal. Quand on a ça n'est pas normal, on a autour de ça. Na mon été place au Tokyo aussi, bah gris tout ça. Mais na que il y a le mal profond à partir. Il y a voyage ou dans Londres. Donc il y a des bateaux initiés. Bateaux initiés que tout est na kutani na batu moko bazaki vraiment envoyé, c'est-à-dire il fallait pas même place moko ba ça na ba cérémonie. Wera ebisaka iye carrière na yo ekatana na nzela. Au conseil Nzambe makasi wana prophétie ba pesa yo wana nono ba beti disquete chez Wera na betelo chez Wera avenue de la paix numéro 15 pour tout solo ga masolo ya flamme o yé pas da conscient donc faut rançon prophète flamme kapa ya ko sala disque a sala des chansons na générique ko boxa Bill Keaton na c'est tout le monde a kin ba ebiango azwa corrobu en dehors de la maison mère to solo pour battre belé ba ko mo sala makamo benzo ne biso to kufa misu tete wanoi komo to mono azwa Corbière na cercueil aki ko déterrer Franco na cimetière ya Gombe. Est-ce que bazaka na wera basali scénario guitare na kati ya cercueil et bimi na kati ya ndiaye mais pas wera tika ko sala makambo wana te ba Olivier ba lâche pe ayebi mutu oyo akunda ye yeda collègue na ye moka musicien mais na vanda na musicien mo wera bi ke tinga ba vocal limité to ke na Zénith nga funa yembela batongo parce que kondimana esaki nini ekokisa maki pe ake ayembeli bango mbote bimi Olivier na ebolote batikali na voyage à Zénith babeta yango te et abeta une fois Fabricas ake poto ayembeli bango de na ebolote ayembeli bango et ba print ba yembaki bazana ba archive mais bake ko yembela bango pa Fabricas mais ba kolo ba voix bango mo batikali to pas jam Fabricas photo oya na émission Fabricas ofina Olivier na volonté o kenda osala ba vocal na bango tellement baza ba lâche hein Fabricas ça bon pour la tellement baza ba lâche mo ba la vérité ndeko na biso sele ba tunie pa papi mbomba okoki ko dédier carrière no pa na bi pa dikorel mandiango mais siko dikorel mandiango aza mutoyo abeta sa carrière ya sele oka na ndenge ya bandalungwa na Kinshasa mais mutu oya matisi avion aboyi ko dédicacer ambassy azaki porte-parole avant akoma koyemba lelo Conistar Mavinga oyebi historique ambassy ngai pe le solo na yebi ambassy epa ya Olivier Okuka mona biombo na monaka oli 5 tia sali loko na pona en plaire ya maman na bango reprend après sa ambassy mbongo comme porte-parole a no pesa programme ya orchestre siko mabe onga na usala ezani pona ko sala makambu so ambassade mona mabe tant batu na parcours no uta wapi fa lo bagete moi j'étais porte-parole na place tel bon même Nicodème azalaki animateur ya orchestre vient na bango na kauka Nicodème azalaka animateur et l'orchestre le wenge ezate auto solo o le kiti lelo mais sikoyo yemoko Marie-Paul en soi il s'est senti comment kozalana bateau ya fingaka anytime et premier jour azalaki un peu moi timide mais deuxième répétition ayako mesana bakamutu ayako talaka oedama famille donc c'est inutile na kinara na makambo na betara bango donc to salaka vite à vite mais logique des choses ngana ebi bible kolega waze quoi basali ba tableau ba fiche na ba tableau balobi roga eza manque ya professionnalisme deni nango rozong sabiso na antiquité lelo ba panneau eza yaye na ba tableau basali ba tableau mabaya po ba tchacha na banzela est-ce que eza nango ka mauvaise campagne ya ba gaulois to ba pe na raison ya benga roga non professionnel par rapport au bango bazombola. Premièrement, roga abeti masamba débat na volonté na été. Parce que il faut que Nzambe pour parce que peuple Brazzaville est tellement lié qui ko bet sarabi so concert to awa le lobby sonio tout on a pour ça il faut obeta masamba débat. Dans la prêter obeta. Azaki prêter obeta, on peut d'ailleurs na dacité a comment est-ce qu'on a émotion bato bakomi ko telemela. Et on yote l'équipe campagne ado sala
ndenge mboka na ndimaki ke ba ko soutenir ye soka betité ba ko bengana na Brazzaville ba komi ko kana même na okana ye siko atali na ko sa no ndenge ni pona lu complet aye ko tonga les mêmes jours pe na fait na fait les V4 po et pe ça pe maka d'accord. Melvin Beats. Naza maboko à la police suite ya ba fausse information moko ezo circuler na réseaux sociaux pour na CMD. Ezaka kato ebité bato nde bazo loba mabe pour na agence na ba réseaux sociaux Facebook. Bon, bato kaka nde ba loba vu que soki mamde c'est panzai na mboka et comme tamba mato ya bato. Donc c'est un peu ça. Bon, batangi comprendre parce que ba message wana na recevoir kango, eza message transféré. Des bazo transféré et pas bazo tinda ba message et ko tambe ke ba transférer on peut pas na ngai ko yomoko tout ça awa la police peme na CMD agence omoni nini agence awa comme un message en privé toi qui saisi na plainte contre Koni na agence CMD pour la réputation agence na bango ndenge ba doit publier ba audio makambo yosama na agence na bango ya mabe bacrime bazoboma batu bazosala mabe soki etikela biloko kuna mais biso topemene na bango tozwi nano rapport moko te likama tozwi mpe problème mona te ke kuna basalaka mabe eloko moko te alors pendant que toyaki na banquette nde toyei kosurprendre mwana mwasi oyo ayoti kodementir information ye mpe azwaki yango kaka na baaudio azwaki na audio moto mwa public moto yango mpe ayebi ye te mais lokoaza na groupe na ye ekote mpe na groupe na ye ka ndenge wana ya babetere masali kama nde lisolo. Bon, après vérification, il y a un élément de mentir que ça fausse information. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Voilà. Tout ça, awa na CM2 multiservice. Côté balière na bango barin ya batoza awa te. Donc voilà, tout quand on a kati, tous ensemble na ba konti bino moko bomo na ke makambo yo babanda ki kolobeza nango ba fausse information bomo na ba colis. Bozomo na bino moko ndeni ni ba colis ezaleli ba rein ya batu batera na bango te bazora na bango ba rein ya batu te mauvaise publicité bato na soloka bazo telemela CM2 multiservice mais bazala musala mukie ya rosarana te bozomona ndenge ye moko mwana mwasi wana démentir ba fausse information o basalaka contre CM2 multiservice. Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pona bakoli na bino na ba transfert d'argent, CM2 multiservice. Sombele suka na bisanga baluki semde na butu bakoki te babimi na moi na masola lokuta ata kutu bazaka na posa barango ata kutu bazaka na posa ya myom ata kutu bazaka na posa lingundu fo baselo bakoli mo bakato yango nani akufeli ndeko oyo yaki kozwa koli azate mupepe nani basilisi kolota te tangu na baagence na bango bakokanga nde bakotimbela na CMD na récupérer colline nga et outil Turquie balobi aonde masolo so boyebi musala te outil kateto ngayo na CMD na colline nga mobimba nga nga commerçante biloko na ngai outa ka Turquie ça CMD en tout cas mato ngi michopo libanda ezate bondra na confiance ya Sirge balakin CMD multiservice na kota ki mobimba na bibi pe na colline nga mobimba. Mesdames et messieurs, le réel pour nous de savoir que vous êtes nombreux, disséminés à travers le continent. Vous suivez Nondi Premier, messieurs et dames, contre boule. L'émission le plus attendue, l'émission le plus compliquée. Nondi Premier, Naye. Un grand merci à CM2 Multiservice. Aux partenaires, il y a émission Nabino, il y a partenaires, il y a Nondi Premier. Banderonyo surtout bazana besoin de resomba ba parcelle na bango bo contacter GN Hit Construction. Hein, vous avez besoin de une parcelle de rêve, on a dit pour construction. Un grand merci na Bandeko ba comprendre que Pablo Kininde Mutazali le seul unique douanier au Angola et paie sa confiance na makambo etali déclaration puis makambo etali douane. Un grand merci na boss Cédric qui était qu'à $100,000 c'est quoi? Contre boule l'émission qui réfléchit, tu as roulé sa bongo.
Konistar Mavinga comme d'habitude Saline de Ronangai. Oui, non du premier Nzambe na lola siliko pesa biso jeudi o batabenga jeudi choc la nenga batamokili Nzambe pa na e journée na e et d'ailleurs toujours tout le monde a la bénéficiaire parce que journée jamais relega inaperçu pour na ebi que na jeune non ni makamuno c'est dali toujours super formidable. C'est ça le problème donc Clarisse Decanto a siliko landa biso na minute na Nathalie Lutadi la bango bazali ba mapasa ya libanda sikoyo Gunther Lutadila ye siko na Richard Akunji soko moni Gunther Lutadila c'est que Richard Akunji ada pembeni Chaga Lutadila amigo Jenny Doudou Lutadila bana mame milikolo za na bino toujours Chiraki Nikita Cardozo Claude Moseka Posomoindo Suga Mindele avec grand-père Gauthier Mouteba Vonvon Yayoka Vuluzi Doudou Yayoka na pesi bino bambota trop tika ete mitema na bino lelo ke mona na kata contre boule donc Derek Mbemba les millionnaires partout du nord Kimasi les belges Yannick Mbemba Volfikani Yebisa Krizo boda toujours yangai jamais na robo sanabino Peggy Kinzunga Trésor Pembele bambote na bino ya trop yango. D'accord. Alors Konistar Mavinga contre boule yango déjà la contre-boule to raisonna kalikolo ya makambo. La détend batu baye na ba raisonnement na bango biso to raisonner likolo na bango. Pour yo Saint-Esprit mutame marayo. Non, Saint-Esprit ba kena nango bon théâtre ngomo. Ya na kate mission soki cerveau varié. Saint-Esprit ekenda na. Yo somo des professeur vanika mamo te professeur ezalate. Yango ya yango moko. D'accord. Konistar. To lali to la muki. C'était depuis le soir d'hier. Tout le monde photo d'ensemble. Il m'a manqué un coaché la bisouango. Wenge musique au grand complet, sauf bande comme ça bazar quitté. Mais na Katiwana nous avons retrouvé Marie-Paul, roi Pelé. Bakangi photo. Je crois que c'était rendez-vous moi on a présidence, on dirait bakenda robet un anniversaire à président. Mais Marie-Paul n'a qu'à tirer Pelé. Après tout ce temps, il y a guerre, querelle entre Bango, Yena Bandekona Wenge. Aujourd'hui, il a retourné dans l'orchestre. Tous les cas circonstances, il va boumé, Motondega, Batomokil, Bakopi, Osarakim, il y a pas Kofi. Na waze ko bazara censé oyoka na so santana nzambe bayokani. Mais logique des choses, nga na Bible kolega waze quoi. Ah. Nathalie Sayo. Waze ka lobake atanga Bible ça fait 3 fois. Mais ngai siko na yebi ke nzambe na satana biloko nyoto satana salaka na mokili. Pe na molili toujours nzambe yeba kete o azo sala be pe mo palelaka. Ata na pouvoir mais pouvoir ya roboma. Nzambe pesa yango te. Donc ata na nyoto salaka mais pouvoir ya rochambutula sa mabele. Ezala raté pe mo palelaka pe ba problème le pa nza et pas nzambe. Pourquoi bolo bagelelo ke nzambe na satana baso la raté. Na kele oh Satan qui dans les panza allez la rapper ba posa na yepe ata mutu parce que mutu akela daga moko pour atala non to sola adara ange obino boloba ya le plus célèbre pembeni yanza biso te Bible be Bible mte le parce que mutu comment mutu siko pourquoi ngo milongo mutu wa ngana yo ko compliquera makambute comment peut Saint-Esprit ke kangara yo e kangara siko na makambo il moko pas la rapper ba posa na yo adara na pe besoin et pas nzambe donc allons la vener wana tchakete satana na nzambe ba so la raté wala dali ba calcul au moins tant l'église au kendara lelo l'église na biso lelo mona ba passer ba bi masika na sachet voiture ya cher makambutu avokuta na eza audience mais siko pona ko na nzambe au moins te me bino na islam bo sola na nzambe sa audience ato vendozui place na yo kombolo zui tapi na otie au sambeli nzambe ndenge nzambe bo koze na ye mo ese audience ezate me ba pasteur ya réveil audience na audience avokuta na mbongo avobima mbongo donc finalement elo epesa nga pasika ba transmettre ka message et pas ya ba bola kozora ba bola tout moment mbongo na bango kotungisaka via ba bola kotungisaka bango na mebele ke ba kotalisa bango ndeti mokili mo ga sikirisa nini ekesala manzoka nde passer pas kufaka aza oroa nga na yo okenda kana ba secrétaire automate bato bazolela dadi pourquoi dadi ebisaki bango gaza immortel
merci mamikolo dada ça nini aketi ke tonga ba berger ba kambi après butubususu asali continuité il y a etonga. D'accord. C'est ça les problèmes ngwana tozongi la makambo ya wenge wenge musique à 4x4 tout terrain ezali eloko oyo on a ebisaka yo après zaiko eloko orchestre eleki wenge ezate autour sola o elekiti lelo parce que toto lobelo ronini yo lobe saleme belé pour parce que ba route na mabumu ya bato ozo reprend tant de continuité so ozo mona bina filé fabrication na libumu ya we ya wer abimisi bina filé abimisi vibrator abimisi ba bekam abimisi bato parce que place ba route ezali bato o basalaki déjà nzela bango moko babimisi ba étape yo mo to kontango ezate reprend. Pourquoi tu le barabongo? Wenge zali na esprit non to ba esprit wenge da respect. Eza respect la 12. Te 12 auto beta da makama mususu kete nondi mikolo azen discipliné. Donc yé mikolo nenga zabo il faut avant na kwena yé mais moi ko pese suspension ezate. Oye bozo ko sekame so y voyager yé mona basai nini? Batiki po parce que ba siéger za ka teka mbamo ka be basai le 12 ke réunion mo bete. C'est que ça n'a mbeba moko bozo permettre te na kati ya orchestre. D'accord. Donc batabeta 12 heures à pambate. Donc yo ki ma ba répétition, yo c'est indiscipliné, moyen ba pesa yo gâteau na tasse à café. C'est ça le problème. Yo na tête que wingé dans na ba respect nango. Les jours que les 13 dernières heures Marie-Paul a comprendre ba kerelo la kena na ba émission. O baza mafa famille. Qui avait pas comme maintenant bon répéter pendant 48 heures. Reprendre. Répéter qui 48 heures. Répéter pour passer à mon protocole batali qui était et tant que concert surtout quand au Marie-Paul Dalagi nango il y a Stade de Martyrs. Nzokande wenge ton basali saka batulelo ba otala biso faut pas comprendre eloko moko natala ma caméra. Wenge ba ye kotala séparé départ ya batute mais batali séparation orchestre o ekabwanaki bato bakei boy o bazongi boy balinge ko lobate ke bato bakendaki ba wenge El Paris o bakende ko sala wana babetaki masolo na bangote tant babeti wenge ekabwani pour Marie-Paul a longwe wenge na 1991 premier voyage tant bakei ko tika na poto yango wana siko wenge bato beta o ekabwanaki le 9 décembre 1997 poto limbolongo malamu po batebele ba comprendre nini on a te tant babi kete réconciliation ya wenge basangani oyo yekabwana kende OK falende ebeta conseil la te que so longwa ka fe bazongi sote donc batali sika ka batu ya séparation 97 wala oyo bakabwana ka na 97 wana nde yango nde bazongi saka nde bango OK balinga kite balo batekete tozwa wenge oyo babandaka nyonso tuso babandi wana lise wana eza mulai yango batiaki kaka wenge oyo ebandaki oyo ekabwanaki le 9 décembre 1997 donc soki ezalaki to tozalaki na ado oyo mbote ebimeko oyo kaka ogeye mutu moko mokuse moobimisa mbote eza te okomprendre po otalaka mo bokutama na konisaka mpe soki wenge ekabwa le 9 décembre esalami le 17 juillet 1981. Si vous montez à la date sur orchestre, si vous savez où ça va aller. Reprendre. So da laki so ado yo anga bisa so salami ke mbote bimio so mo mbote bimate po orgueil. O yo say la. So pe na lo ba petro be ote ana mongo. Bino boko ba impoli na comprendre ko la. On va pas jeune on dit. On est allé ka Imo mo la saliga pour na mono ko zalaki mo pe stress ko stressé on comprend yango moni ki ba beti sara wenge na sikoyo Marie-Paul pas comprendre ki teke wenge o ba beti o ya séparation tant wenge kaboni ya dans ngambo déjà na orchestre na ye na batu na ye mais tant sikoyo ke producteur a monani ke rêve ya ba congolais zalaki ke kozongisa wenge wana ko tia paquet kozongisa siko bato babosana ki babulaki lokola wenge na bato bari koko bazalaki na bazing zong na ba aimé bwanga bato bakene nango chelon nzoka nde nako préciser bien pour na lelo batika ko kanisa ke zalaki wenge o ekabwana ki le 9 décembre 1997 poto kota 98 wenge ne oyo Amadou Djabi
na Samba Bacheli o ba betisaki nde yango wana. D'accord. Parce que Wenge epesaki ba ampleur nango, peto le batongo Wenge ezalaki mobimba, ba ono beta toka ka Madeleine. O ezalaki sale monene. Mais séparation nango, ba ko beta basali ya minene la kisi keta force na bango ko bima après séparation. Yango mona ke Marie-Paul accompagné yango tango mona ke tango ke feti ya mokonza mboka, ba ko lo bagete Marie-Paul face à nini, il faut à participer na milulu ya feti wana. Après avoir répété qui 2 jours et allait moi piquer piquer makabe ya été na beta te parce que Marie-Paul a finga nga wera mdalobi Marie-Paul a dande kona biso to landaka makambu ya Marie-Paul te. Est-ce que to makabe vers qui radical aboya ki azaki malakana bi que Marie-Paul a finga trop wera bi Marie-Paul na kati ya winga finga tout le monde na be mission critique tout le monde bon ngam da critique nga chaque jour na chaque émission. Na qui pareil était pour parce que na tala kaka aza frère na ngai maman Dorothée Mafuta azali mère na ngai. Mais c'est quoi yemoko Marie-Paul en soi il s'est senti comment kozalana bateau ya fingaka anytime tes premiers jours azalaki un peu les moi timide mais deuxième répétition ayako mesana bakamutu ayako tala o ezama famille donc c'est niti na kinaka na makambo na betara bango donc to salaka vite à vie. Est-ce que moi déjà que ouais rasukoli malingi mona mission va nous critiquer JB abandi au critiquer mais sur tel que guerre na no JB pela bazala na ngona na ouais mais pourquoi le laisser là parce que ba comprendre que to koli auto mané go luka to kina ba ranki na ngotiwa tiwapi c'est la même chose que Zaiko que ndenge zalaki ba mavoué la somme ba pepe Feli Manouaku ba Bimombale ba papa Wemba ba Bozi ba voloko ndenge bazalaki wana ti bakabona bazala pe na ba querelle mais ba ki kolakisa bato ke ceux qui miliciens na biso moko kufi photo zonga bomoko to betela muninga na biso a devancer biso ke lilita yo moni ke makambo ya ba orchestre za la bongo mais so komi na ko moko be ya ko finga ba ningol mais jour ba okutana okoma na ki na capabilité est-ce que tu vas bien à bateau premier jour répétition et c'est là qui moi deuxième jour ba ko mesa na ambiance sango et que ndaki beti ba betaki 3 chansons na kati ya fait ya Marie-Paul pas presté ba mon azala qui parce que ba micro da radier belé parce que dans elle a regardé simple DVD moko be débrière a joué instrument moko complété on est vraiment instrument vraiment complet. Mais pas bêti kunga peut pas sentir vers que Europe. Bah il y a makambo wana mais on les photos vérifiées parce que les lots est assuré que était et le que ça la maga cachette pas chef de l'état et bimasuna ba réseaux sociaux donc ba doit qui doit ba mesure par rapport ndenge zala qui zalega wingete tout ça. Héritier betaki tout le monde a betaki no ba des chansons ba redit des chansons. Faire répéter rapidement na Kinshasa ya ki go beta. Te abetaki te. Faire abetaki. Abetaki abetite ngana yebi ke faire tout ça la clair ezalaki bongo tout ça protocole asolaki ba makamunyo tout fait que ne le bongo mais yé ayaki te faire aboyi pour invitation wana na yebi te ozo baka aboyi mais na moni ete moi to beta masolo na yekuna na makati kuna azate po ayaki te ce que to beta masolo oyo na peso histoire vrai ce que so na yebi so no beta kete oyo kaki ce que so na tunio combien de chansons que o wenge beti utoloba 3 chansons et beti 3 première chanson mon épée c'est comme briller parce que biso était connait ça faut respecter ga ba nimba beti qui ne bouger ba ko beta mulolo ba ko beta na casque pour na ba pesa Marie-Paul espace ya vocal à sala nzembo ya wer OK yango mulo beta ga le seul orchestre beta 3 chansons et da wenge héritier beta ganze moment te ba beta ba 2 chansons la façon que wenge da pour parce que ko pesa espace moi mikolo moi te ba kofi bazalaki kofi beta peka 2 beta nze moment yemoko deuxième chanson tikeli ba musicien na ba beti do ekendela yimabo bon kofi beti 2 chansons wenge beti chanson moko non ba beti 3 il beti 3 chansons et beti 3 pour parce que batali ke amour o bato bazanga ki wana ki étant tout chef de l'état ba ki était po Marie-Paul P et batali ce qu'il faut resoma po ba didé masela ba yaki ba tuto apoto oyo yebi wana ba ngona so ba yaki ba titina ba passa ko sangila ba tutu ba Robert et Kokota ba tutu ba yaki po parce que wengele le commune à tout le monde alia gâteau na o yazanga ki lobby que lelo bazwaka temps mutu na mutu da morceau dans 2 ans là Marie-Paul c'est fini maramba lobara wana siko to yebite oye ko yana sima to yebite
parce que la vie faut vivre derrière la conscience. C'est ça le problème. On montre que étape ya marama wenge autobeti yangwana elekelaki bon. D'accord. Voilà, c'est une très belle nouvelle. Comme on a Marie-Paul auprès de Yabandekuna. Et on a une photo là. Na bukala no sekafor. Sugar baby, hein? Bébé formidable. On a Vanelli. Vanelli, tala kaka. Depuis côté wana na Londres bambote la. Londres on a kuna neria dans Canada. Te dans Canada. Maké vacances na Londres. Te. Ala Canada. Ala parce que wana mboka eloko netikete Dani Nguvula na Toronto, Kofi Nguvula na Toronto. Bango bazala wana siko niki Nguvula pe avant na kata Kinshasa c'est pas de rappel ndenge à Toronto. Ah d'accord. Parce qu'on a Londres na zarane na sam kuku le nécessaire. Na mboka mobola teti na maître Matoné Israël. Na sam kuku le nécessaire yo edika kandeza la kaka donc turubu sana ngote quoi. Alors, Konistar Mavinga. Ngana to a choqué. Bon, habité yo menga. Na choqué tango natalaki image ya actu du net. Babimisi, papa Kali, oh pona bango, c'est le père biologique qui a fallu pour pas. Et choqué tout presque tout. Et puis, baroga kolobana bango normalement 42 wana mais bakien nango ko taxé fali abomarane bato aboma bananae keina déjà lobi on l'allemand ne se balade pas avec le tatou bakien nango na mo bajar moko boé et tout en étant direct ya kolobake soki ata bofundi biso na l'état la kisabino que tozali na ba pembe toroyi kobeta bino par rapport à makambo wana osali trop ofandi trop na milieu musical aujourd'hui loko oyo est choqué bato ko yini sapé fali bato mususu ko le sapé bato mususu ba mettre en cause ba mabondeli bato tout babundi ba bondela pona fali ki babundi sa orphelin te bato tout balela pona makambo ya fali tout ça fali yo, tu vois comment par rapport à cette affaire? Jenny Nondi, vous savez que lelo ke batebele na Amérique balobage Michael Jackson a koufate. Na dit so ko da ba rumeur wa. Ouais. Oyeba ke soki lelo Michael a batama quelque part lelo mi bimisi. Oyebi ke Maison Blanche et ça la 48 heures et ça la te pona liwaya. Pour l'enterrement ya Michael Jackson. Ba ça la te pendant 48 heures. Oui, bongo boni Maison Blanche. Et zangara na 48 heures on est côté sarate na administration. Pour na liwaya Michael. C'est que ça Michael là mi bimiso e bi ke elora li bosse e kangeda ni gouvernement américain il fa futa mbongo oyo Maison Blanche ça ni. Oui, côté sarate na 48 heures pour na jour enterrement na. Et li ko lobanini parce que papa ya mutu ata papa ya mutu. Oui, comme il y a un niveau qui est acquis déjà vie, il a fallu poupa et il a dit côté. Fallu poupa, les jours avec Kundapa, Faustin, je crois que nous avons bossé en été, et vous avez 2002. Ok. Vous comprenez? 2002. Qui va Kundapa, Faustin, les jours en gros, Kunda, non quoi papi tomba la bande benga ya mukolo, persona donna lui ça n'a pas si maman wete ba mes condoléances paix à son âme donc jour ba ke kunda pa forcé na Gombe jour nga na zala jour ba kunda ya mukolo père ya Valérie d'accord na Gombe j'ai quoi son robot ça na te donc ba 2000 ba 2002 ba 2003 donc ba tamana so ko chapé ngai les jours ba no kunda to dans na Gombe wana na ba fali. Au moins la vie, si est comme un niveau sous-soukété, papa ya moto, bokomi vraiment bandeko bazo ba makamwana batiko sakana vraiment la personnalité ya musicien mouné loko la fali pour panakati ya mboka na biso. Benga na zala na lingo beta masolo te na zala na enterrement ya papa Faustin. Papa na zala na Gombe wana. Ngala zala. Siko moyen na kota siko douce na makamwana c'était parce que papa ya mutu aga papa ya mutu siko fali pour babotami na baboli stone ba frère na ye abotami na bande connaît papa obe moko po pali fali bana ba race mo ya batu o ya pe ya pembe o e uti pa père na bango reprend
ba race o ya pembe o comprendre que sur no mona père a fallu dans ceux qui bazui photo ya papa Faustin bazui photo ya fali pupa na bande comme ça bon mona avec papa na mona magete famille yango wana donc to tika rapé RMO ko déconner ko kota na kati ya vie ya mutu vraiment ti na kati ya sous-sol ya kitoko te ngasi ko mona sala intervention na makambo wana te na sala commentaire eloko wana te batika papa Faustin na tant que humain te na so la qualité tant que humain yona bi batika okoma na niveau wana donc atala kana tam su kete ba mietso na ndo pesa père na ngai le possibilité la zone ngo fallait na valoriser père na ngai mais père na ngai za na lilita reprend des conscience à mutu ba changer ngote bino bo kotsa mutu eloko mo o bino bo sali croquis o bo sali dessert bo za tata mo la ta boyo kani bo kotsa eloko wana vraiment ngai eta que mutu na na conscience donc on permettre eloko wana te poto beta lisolo ce qui lelo famille ba ndimi ce famille a fallu lelo ba mettre bango en justice est-ce que to ko condamner fali to tokoloba ke fali as artiste musicien mboka bato balobaka kaka na makambo oya bon nondi omoni eloko so eza faux ezaka pasi ke mutu akende suko tombola susu makambo ngo bakende su na justice tellement eza nango valable te na vie musicale butu so abeta makambo so bakara po parce que po eza nango ya lukuta mais otumoli pota babi bande comme ça ya pota déjà yo do mona eloko mususu wona eza kaka ko faire chier mutu soki bolingi ete donc bokene na bakwe moko boye po parce que kosamba na bango mpe eloko neti mpe eketombola mpe bango ok c'est inutile nga na koloba vraiment kete vie musicale faut supporter bakouche tout c'est compliqué vie musicale batetaka bato bandoki vie musicale ba famille na bango faut bazalaka ba immortel vie musicale famille na bango doki bato bakokufa te moto akobela te donc kozala musicien bien kozala l'homme célèbre Gilles Makaya te mais l'homme célèbre les célèbres de célèbre sokoza donc odama l'homme célèbre même na kata famille même yo même bande ko na biso nyoto ba osala chronique musicale donc sokozu même matang o même ngamba mais sur tali film a yesu ka comprendre que Lazare akufaki bakufi misu bazalaki babola bazalaki ba riche bazalaki basongi songi bazalaki place au commence qu'on a dimension ce qu'on nenga na navigara lokola ba roi parce que ngana comprendre nyoto dans tout est vanité d'accord et yango mona ngai bisengo mokina mona ngo tina tepo nyoto egeleka voilà au moni na boulevard du 30 juin ou soit boulevard Lumumbu ke itimaluku oyebi combien de bateaux o bazana ba fortune combien de bateaux bazalaka ba célèbre combien de bateaux ba ebanaka o banoko leka na boulevard na leo bazana lilita baleka ngo sote dagi mokili ezali ya bateau to tika ko mema ona mutu po suka to sani to kitsango c'est ça le problème ngo Konista Mavinga to katsa Brazzaville mboka roga d'accord lelo na ba page internet bato bazo se roga bande ko lelo mboka komi modernisé mokile komi modernisé ba panneau eza un peu partout mais il manque ko afficher le biso ba photo wana ba sali ba tableau ba affiche na ba tableau balobi roga eza manque ya professionnalisme deni nango rozong sabiso na antiquité lelo ba panneau eza yaye na ba tableau ba sali ba tableau mabaya po ba tchacha na banzela pour na publicité ya stade tout ça est-ce que eza nango ka mauvaise campagne ya ba gaulois to ba pe na raison ya benga roga non professionnel par rapport au bango bazombola pour stade de Nabango la première fois quand même stade des amounene tellement que na habité tout que le ronde ni premièrement roga abeti nano abeti masamba débat na volonté na été parce que il faut kumisa nzambe parce que peuple Brazzavillois est télémélié qui est au bet sarabiso concert to awa les lobiso nyo tout on a pour ça il faut au beta masamba débat dans la ligne prêté au beta avec prêté au beta on peut d'ailleurs na dacité à comment est-ce qu'on a des émotions bato ba komi ko télémélié mais pourtant que ba miliciens qu'on ba débélé il y a dans la charge à Brazzaville mais à mon akaka qui na mboka awa sina message na nzoka ne faut ça ba preuve na mboka oyo au botama
nondi batia ba panneau batia ba libaya mais suka nde batu ne faut ba soma ndeka babiye pour ado ça ba carnaval partout pour yebi mboka na bango de A à Z tous les 4 coins à Brazzaville ya sainin aye bien donc oui c'est très important ne bateka ba billet batika omeme na ba distraction na ba tableau na ba panneau et lire apembo mbongo o nyoto eleki ke campagne ado sala ndenge mboka na ndimaki ke ba soutenir ye soka betité ba ko bengana na Brazzaville ye utata bien bobiso to ça ba vient na biso waze quoi il faut basa la campagne na makasi pour na batu basa ninde baya mais yesiko mboka na bango etelemi babi trop c'est trop biso moto ça lo campagne to ça lo campagne makamunyo to tout monde yango va fali pour passer ni abeta na masamba débat batu ba telemi ke roga soko beti onini ote to tobolo ba pina voiture yo yebi ba komi okana même na okana siko ateli na ko ça non ndenge ni pona lo camplaire aye ko tonga les mêmes jours pe na fait na fait dans les V4 pour et pe ça pe maka d'accord makambu c'est ça le problème ngo les gens traitent Fally derrière tout ça oh qui est plus loin on a financier mbongo pona stade ya Roga pendant que Roga pas dans la patron en kata ya nina et tout ça là au moni aura ya ba ministère da ndenge morote na pe sur exemple moko au moni OK jazz bazaki danger bango tout OK jazz bande zalaki parce que Franco Andro ba ke orchestre les années Edouard Meyer so rotali batu bazo yemba na podium OK jazz otake Joski azoye bakenga azamema danger ndombo petum aza na podium Madilu aza na podium ozomona John Poi ana na podium ozomona Shekelola ana na podium ozomona Utamai ana podium ozomona Tessa d'Alliance ana podium ozomona lisusu vient na biso Lokombe ana podium ozomona lisusu vient na biso Diato Lukoki ana podium ozomona bateau nyonso to on atangi na takshan à part ba malage na ba Carlito à l'époque ozomona otanga nono ba bateau ba kota ba série 7 na kati ya podium ya nakati ba orchestre yango mona eketa musu kete roga oyeba ke roga koma na point ya koyemba pona ale makaba na comprendre te akoma na point oyemba akoma ki na tendance ya akoma koyemba pona ale makaba do ale makaba ndasala ki tam ale makaba ayembi disque ya pile face et pas autant à sali pile face donc pile face c'est temps ayembi Jackie Chinja tango ekoki masela na bwaka nzela donc nzembona Jacques Chinja yango pe poussaki pe kete roga telemelaki ba Didi Fall a telemelaki ba côté Muesco OK a telemelaki ba chanter ki nga fufuna ndo yemba pokuna ale makaba ado yemba pola nini ezalaki photocopie ya Wenge donc ba sala orchestre wana pona Wenge OK parce que à l'époque ba benga Gigi Fala Gigi Wera wala ba ozana ba piana bonana yango mona ka batebele ba ko sala ka témoignage ya malamu te ndenge bato ba bandele laki d'accord yango mona kete na yemba ki pona mona ki makaba yembi fonga po pesa nga penze nzela pourquoi azala ki cerveau monteur ya kati ya sa musique parce que déjà j'ai ba pédale ya ba makambe belé tout vraiment sincère guitare oyo roga abeti to ni yango te d'accord parce que et en temps il faut approuver ba preuve nae chance oya 18 ans sous Théo Blaise Kunku asala ngote ve yulu mabiala asala ngote ozu Rossignol oya ya nino ya bana poto abeti ngote oyeko za vient na biso Jesquin abeti ngote oyeko za vient na biso papa na ba baby boy banda ve Michel ba beti ngote mais tekeza tanaye ba ebise ke boko ko dans le marché il faut ça oser dans la droite vraiment faut beta parce que peuple brazzavillois c'est ça et telemeli ba pesa chance ado makamuna do ki atia ba panneau publicitaire minene amoni ke ba roli epela ya tsene mabaya et idéologie il y a Brazzaville to ko tala kata ba calcul na bango te c'est ça le problème yango mais webi na seki c'est ganine parce que napesa mbote pa Djibril Ndombe motema ya Nathalie Ndombe hein papa na Claudia Ndombe parce que Nathalie Ndombe na Claudia Ndombe bara na Canada tala kaka parce que papa na bango Djibril Ndombe ara na Angola na ebite quoi Cédric Teka motema Sarah Aleda Teka 001 Cédric Teka
Un grand merci. Obi na seki pour ani. Na seki parce que konista wana bablo mo betaka awa. Mo batu balela likolo non fort. Na kati ya émission na biso contre boule olobi ndenge ndeko na biso azolela pona parcelle o bapesaki etikali komona na te. Nalandi yonga moko batindeli nga pe lien ya émission ya confrère na biso Tariq olobi Ambassi azaki porte-parole avant akoma koyemba lelo Konistar Mavinga oyebi historique ya Ambassi omonaka na vie bato ebele na yebisaka bato ebele omoni ngai atene atele na yebi ye epai ya Papitex Boloyang na yebi ye epai ya Papitex reprendre tant que Papitex baya ko beta disque ya Papitex tellement via Lula Mikili abana la voix na été baya ko koma ba musicien ya Lofombo et ça va parcours à bateau mon elo lelo to beta lelo ndeko na biso sele batou nie pas Papi Mboma okoki ko dédier carrière ne pas na bi pas dikorel mandiango mais si ko dikorel mandiango aza mutoyo abeta sa carrière ya sele ka na ndenge ya bandalungu na Kinshasa mais mutu oya matisi avion aboyi ko dédicacer aboyi ko tsanini ko dédier que carrière na ye et pas ya wera siko wera leki na émission pona ba sele o point no sali boete ezali oyo mutu do penser na vie na donc ko kemba ya sele yo asepeli kutu malamu kutu ko kembo bano kembana dikerol mandiango a oti poto sele orchestre na ye ba kenda pas été ni Braza ni ba Congo ba betala bango pas été mais c'est Léo avant libre ya koloba kete il faut na pe sa carrière na pas dikerol donc sur le de l'euro oyo dikerol fala za sko danger nenga tikala wana fala sa sko makama danger ti le dikerol ngaza na toi naturalité mais mon dikerol mandiango ti lelo azate yongo mona eza lelo passe ngai pe les choses na yebi Ambassi et pas ya Olivier Okuka mona biomba à l'époque Olivier tanga koti tonia bazo bete ba c'était trop a commis ko vana na J3 a memi e pa na bango bato ba commis ko benga J3 wana no bakela no bazala na bana kauka bana kauka après avoir bakei avait du comex circa savu busoro koti wana première deuxième et troisième immeuble ba bazalika na comex na avait du comex car na prince wana place nga zo mona Ambassi so inga na ye ponga na noya epa ya Nathalie Okuka nazoya pa bieme Okuka wana omona Iber beau frère Bill ya liboso Iber ngana yaka na ndako wana na monaka oli 5 tia sali loko wana pona en plaire ya mama na bango reprend apesa Ambassi mbongo comme porte-parole a renopé sa programme ya orchestre siko mabe onga na usala ezani pona kosala ba makambute te mettre en cause te toto solo là parcours ya moto on mettre zongi parcours obi ke makambo lobi wa passer ça qui ne porte parole to solo na yo c'est Léo tanga lobi ke azoro dédier carrière n'a pas dit que rôle mandiango bakatsa ki brasate bakendaki pas été mais pourquoi doit reconnaître sur ambassade moi na mabetan batu na parcours no uta wapi fa lo bakete moi j'étais porte-parole na place tel boy. Même Nicodème, azalaki animateur ya orchestre vient na bango na kauka. Nicodème azalaki animateur. Mais fur et à mesure tant n'avait pas faire ayaki comme animateur ko vanda na kati orchestre ko vanda na kati orchestre soko d'animateur ozana ba note na yo o respecter gamme makamuni tuti Nicodème ayo koma cha ndenge ilunga koma lelo. Tozolo ba lelo que c'est ça la bongo mutu na mutu fo yebaka parcours na yo poya. Mignon Abraham pozo mona lelo etumboli ngai. Mignon Abraham ayaka BCBG comme danseur. Vous savez qui pour bino bolinga la vérité te so abete bino vérité na bato ba tsela biso ba commentaire ba olanda biso e luka ba konanenga par défaut. Mignon Abraham azalaka danseur na BCBG. Mais fur et à mesure kozala koyemba na makambo ebele ba ko prouver talent na kati ya BCBG tia komi chanteur. Déjà na mutu mususu ke par exemple père sonam Bo Mundabi
azalaka huissier na Inter sera mindele et na côte américain. OK. Koya kotanga ncheki na makambo soki abiki na ya na batala na parce que muto atangi bon mundabi atangi classe ya solo mais fur et à mesure que piston audience c'est d'ailleurs un peu louche abandi na se tia matati aiko kufa PDG ya Grand Hôtel. Ya Grand Hôtel. Vous comprenez? Donc mutu nyoto bandaka na se tant babiki kolo alokotaka na se atombolili kolo da mutu nyoto bandaka na 1 2 tikola ebike 1 ezala 2 ezala 3 ezala ngo mona kage vi na biso eza bongo sikoto na biso kete lelo yo oza pire mignon Abraham si on mona leki na TVA do betoleke parako pani bino betaka masolo ka batuba balobaki bazongisaki so tourner ki na BCB jo bandanga no ndini mignon Abraham ozoke na bandai comme danseur tina yo comme chanteur na katia BCB jango fa betaka papa chéri mbot abetaka papa chéri maboko po abimisa talent o ebomba maki. Donc, j'ai raté parce que parcours est très important. Ambassi les bourgeois. Parce que on a un bon marabino. Bino botu na rabatute au bandana no ndenge ni poya na F victime. Bino botu na raté. Bino botu la rade tant muto ele déjà jambon, ele déjà hamburger, tant ele déjà KFC, ele déjà babilo ke senge de bio kuté de na muto do sepel. Mais parcours na ye fa ebisaki te ngai bandaka boy bozo rata retourna te parce que boya de abatu boyo kuta déjà sebe na wenye déjà na katikati de toleka série 7 batomboki 91 série 8 ya ngomuni ke batunyo tous les batana makambo oseki so ya daki adoyo ngasa nini alinga pesa ngambote même anel ke ba fosete ngasa nini pas pour na yo contre boulot pardon Ambassi. Oh. Mais choqué, est-ce que vous avez porte-parole qui a fait de la guerre présidentielle? Oui, au monde bien. Eh? Même Guigui Dakoche et Idriss Dakoche à tout ça, on a Roger. Au monde porte-parole aux hommes la même mende. Adarana. Porte-parole à Yannick, si vous voulez, on est sur le plaire pour parce que bon, on doit circuler le rôle là. Parce que au monde nga zo kona nesko bino so boyambi batu botu na CV na bango te o bandaka wapi ezalaka no ndenge botu na te bino botu na ngabede o voyager trop et bino botu na bango de botu na bango to Alix yo mona ke mutu musu so bandi cop na Congo o mona bandi changer nga na mona lo cop motif le motif ndé batu bana nzala na munduki yo si mimbongo ozo lekisa bango bozo lengisa bango ali suko ngo mona ba bloquer yo ba botoli yo mbongo po nini mutu apia ka zo présenter bango mbongo. Au tient ba filer do boulot ko na kata maison mo na kata ba ya balabala futa ka taxi te siko yebisangai siko so ba bloquer ve konistar mavinga to tout ça qui point awa tangu na betaki masola Oliviera a touchaki akendaki ko a acceptaki que il y a que même plus loin na ba toilette makambo wenge ki si tout ça là. Ba préciser bien photo loba comment ina kata ba orchestre zana si ça na enrichir question na merci beaucoup na landi flamme kapaya OK flamme kapaya lobby voir même que Weranson a ebisa que faut tanga la bible na côté tanga balola bible tanga bible na côté mususu parce que ba mema ba Weranson na mema église il m'a karoche la biso image on pe ba mema ba on église héritier watanabe papi kako la tangina 2-3 personnes on a atikala ka yemoko mais ba massa ba déjà ralisouté après ya nzambe indaka nzambe après ce que Weranson passer ni la tanga ikombo na yo mona stongo dozanda ba élément faut tanga église a passer en nini après Weranson apôtre OK après tourner Weranson a ebisi nini abite ba massa ba kimi ba oya esute ba mona nte mais ba osala ba zone ba mo gaz Wera ebisi tanga bible na côté mususu d'ailleurs ayo confirmer biso vraiment que ndule agwa tango yaki ko découvrir en de côté sala qui a comme na position olongwa au vide non dit yo bande ko boya zelana kenena yo kaka maison mère e bandi na débit ya bapototé Wera bandi ko prophétiser ipona flamme kapaya
soki oza na bato nyonso tout ba Eric Mikobe bazali ba témoin ba fait Richard de Poule ba JDT ba Mabiala ba Babi ba tutu wera ebisaka iye carrière na yo ekatana na nzela okosala nzambe makasi wana prophétie ba pesa yo wana nono ba beti disquete chez Wera na betelo chez Wera avenue de la paix numéro 15 biso tozala wana Bob Denard na PCMbote Bob Denard yana bisi Bob Denard camarade à Gelor non wana dali Pirivier ya camarade ya Gelor non la camarade à Gelor non dit alors mukolo Pirivier ya Gelor non dit payer de billet pe mutu tanga do benga ngala ngala payer pe mutu memela ngai Gelor non dit OK yé parce que relation est outil pas Doudou ya Yoka OK Bob Denard a créé mauvais temps parce que biso à l'époque tozala kike okoyana ndaka wera na ntango nyonso oyo olingi wera bandi ko pesa prophétie ya moko na moko to pesa bato musu te poto sola histoire ya flamme kapaya apesa pe ba mission musu apesa pe misusu OK style lelo pe tozoko solola poto to sola ga masolo ya flamme o yé pas da conscient donc wera son prophète ayebisi to solola wera lobby flamme a continuer musique était pour parce que dans les kabouanzambe katinae OK wana flamme kapaya saini a beti angote a rosay lanzambe makasi a rotika musique a pesa prophétie a moko na moko batu baza car ba musicien oyo ya mbimna ba la kose baza deda ba yebi o maramunga zolo ba wera pesa prophétie a banu ko prophétiser pona flamme kapaya a rosay lanzambe makasi musique a dans ngo carrière mulaité. Pourquoi tu as l'équipe de mission pour na beta na ma prophétie o wera lobela na katia orchestre flamme rosa la succès mais aroum melate arosa la nzambe makasi entre guillemets flamme kapaya ko sala disque a sala des chansons na générique ko boxa Bill Keaton na c'est le tout le monde na kin ba ebiango azwa ko en dehors de la maison mère to sola pour battre belé ba ko mo sala makamo benzo ane biso to kufa misu tete wanoi komo azwa corbière na cercueil na guitare asala scénario ya guitare ya double bois nino double nino aya na double guitare et kangama boy lokola Jacob de Varier mutando betam aki ko sala cérémonie en dehors ya maison mère woni ya disque na e repart sur calculer bien 2008-2009 batu babwaka ezala Bill Clinton na Célé na bien générique aki ko déterrer Franco na cimetière ya Gombe est-ce que bazaka na wera ozo mona pas si batu belé balobaka prince mais biso to dans la archive to dans la BRR o batu basala bango moko personnel aki ko déterrer l'homme makiadi basali scénario guitare na kati ya cercueil et bimi na kati ya ndiaye mais pas wera tika ko sala makambo wana te ezaka scénario tozolo bana yo di scénario na kati ya cimetière ya Gombe ezaka na cimetière masono tozolo bana yo so yo kangate na kati ya cimetière ya Gombe basali ba cérémonie makambe belé qui était lomba ko kufa na guitare te ngana ko déterrer Franco apesa guitare et bimia na corbière li ndenge ma corbière ne laka so yeba ko kunda mutu yeke na ko déterrer Franco après aye ko bimisa guitare na cercueil na kati ya ndiaye pour abeta générique wana siko cérémonie na salaka na tunyo da tout ça wera zalaka na est-ce que tani na kati ya maison mais wana salo alongwe nondi kolandaka makambo mususu basala ba témoignage basala ngo une fois pour toutes ndenge Carlito asala témoignage azoloba makambo lokola ndeti Carlito ayeba nzembo o bayembaka bato ezanga ba nom de famille eza nzembo ya basi ya basirene po bayembaka maya pamba maya kombo ya maya ndeti maya mambweni emonana te ozo eza kaka nzembo moko kombo moko bia pa ya pamba donc ikoma ba yemi nondi siko nondi nani repane par exemple ba yembi Anelka nani so ba yemi neti otekete papi matalatala donc bozo ba kete ba yembi papi matalatala komba famille nom de famille za
matalatala yango masolo bato betaka yango siko soki bayembi kaka kombo ya pamba contrôler banzembo nyonso tout o bayemba ezanga nom de famille soit de sirène wana zongo wapi epa ya Carlito. OK. Donc ça na kosa banzembo bayemba prénom ezanga nom de famille donc mutu wana existera te wana so otali siko témoignage na yemba maya na tikala omona ete bayembisanga maya et créer polémique na lutumba ti bakoza te Carlito aki na posa ke muto na yembi maya ti le betaka mais maya ngo amonana te ata na concert ata na répétition amonana te yo to yebisanga bina filato manzembo ya papi aboki papi matata ba yemizo mobimbo ta yembeli papi matalatala yembeli pe Pablo Kini ya na le bisco ta ba yembi ke papi matalatala Pablo nani Pablo Kini siko comme na bango ya famille il faut elandaka nzembo ba yembi moto soko monika mutu ba yembi kaka non ya famille ezate dans ce que sirène na yambi héritier vous qui la crèche na la crèche ayi singa bi ba témoignage mususu to ba makamususu o bandeko bazoloba ezala vraiment ouais rançon ité ba kisité mais ça ba blessure o wera astiana mtema bandeko wana ba 12 oyo lekana ba maison mère père ouais rançon nde mutu esali que bandeko bazonga rappeur mona ba télévision baloba ba makambo wana ba souffrance ba cicatrice o acha na mitema ya bandeko ngai pe na kondanaka te omoni succès ya la passe kombo ya mutu na actualité so ezo kende soki lelo amoni ki alembi bia kokite pasa ke akokite akoma na makanisi omoni nondi lelo so bimana na basi kilikili ko bomona kite bibo mo ebima ki yolobi awa ebimi okomi ko zonga sa siko mémoire no sima c'est que Olga il me pesa na maladie te pour la zone ba bibo ko bimana na nzoto nzokande fi moko bokanga na bino bandako ati ko zwa zemi na ye et frapper yo mais yo siko calcul na yo okomi kaka boni ko zonga mbamona bandana nani lana dana bomo yo boni ko calculer batu c'est que nga na suicida mais nzokande fi moko boye bokanga na bo bandako zemi na ye et beti yo babibo yango mona place muta koma ko réfléchir ko kanisa robiso muta zangi etindaka ye makanisi ya mabe soki mutu azoko mona lisu te poto lebaka loko moko boye mutu soki awuti na musique mokili eza pasi pasa la succès na makambo ya nzambe po orenyaki déjà bato barenyaka deux fois te OK opa ezalaka mwa pasi Carlito tanga bimaki yo ebisenga siko Carlito tanga bimi Carlito akoma pasteur tanga bimaki na ebandeli ezalaki mwa pasi esengelaki basangana na Denis Ngonde po mona kaka musique yango eta très compliqué Marie Misamu mutabimisa yo nani Charles Mombaya Debaba Debaba Marie Misamu yako bimisa nani Moïse Mbie na Mike Kalambai mais Mike Kalambai epai ya Thomas Lokofe a commissaire lokola animateur mais avec une belle voix Ozoland mais sengelaki ke place o ya bimi azalaki ke adorobi na mingi mais ba pesa ke espace te ya oyemba mais muté ko beta yawe sœur Marie Misam mutu pe mutu ko pesa biso to mona sous que pasteur Moïse Mbie malgré père na banga daki pasteur à danger mais côté chant attends la qualité na même mutu ko pousser poto yeba et dali Marie Misam yango mona makambo dans la ka bon mais mutu abimisa Marie Misam eza nani Debaba mais Debaba ye moko so banyo tala ba disque na oya yembi pona ni featuring o bango basalaki e ko pesa flamme pona Marie Misam Masani abima mais Debaba ye moko ba disque na nyoto asala peut na zongi soki soki mutu asali mokili na succès po ye moko liso za su tanki akanga mamboka et dans moi un peu difficile dans zamba dans le traitement na memara bato d'accord faut la patient pour mon gloire nango na katikati konista poto vide ba témoignage wana bandeko bazo sala est-ce que ça pona ko nuire Weranson to ezali pona ko lakisa bandeko pe ba besoin tamsu ba na besoin ya kosala musique ba yeba ke mondo bolinga boko tezandengo sikoyo to solola ba Olivier ba lâche
pe ayebi mutu oyo akunda ye eza collègue na ye moka musicien tout so na yo Olivier na ebolote batikali na voyage à Zénith va bêta en hôtel et a bêta une fois Fabrikas a kepoto a yembeli bango de na ebolote a yembeli bango tu autant batikala ki wana siko we batikala bango na volonté là pour bango batikala ba print ba yembaki bazana ba archive mais ba ke ko yembela bango pas Fabrikas mais ba kolo ba voix bango mo batikala to pas un jam da mutakunda Olivier bazolo ba noter nga to kete ke mutu so ke lobi wana yo nga lobi ka ba kolo voix on va des explications ke na yo même Olivier Rakial Olivier c'est là to so na yo pota la Fabrikas bien on tellement sûr que te bango mo ba kolo voix ba sa nini batikali ba yembi Fabrikas deuxième Zénith ya sa nini Olivier Osani ok mais avant d'arriver à médecin moi ouais rabi que tenga za ba vocal limité donc na Zénith te nga fona yembela batongo parce que kondima na esa nini ekokisa maki pe ake ayembeli bango mbote bimi hein yuma mbote bimi biso konisa la maman bisaka Fabrikas photo oya na émission Fabrikas fina Olivier na volonté okenda osala ba vocal na bango tellement baza ba lâche hein Fabrikas ça bon pour la tellement baza ba lâche moi ba la vérité exact imakto fanda d'abord bangala bango attaquer Fabrikas le bala mutu o basala rabino mabe mais bo okola kolo kese on a maison mais nani mais oui razara quand même au courant que Fabrikas a salé le moment boy pona pour oui ramona kana makam question comment na makam na bisa oui radan zambete pour la nuit baby que répétition so tali répétition dans tali ça muto ignore tout dans n'importe quoi la combat oui ralelo oui répétition mercredi aya ngo rare pour après chaque mercredi journée na mo bibelega na ba prière ba pasteur ba yaka kana parler ba mapata ba na prière chaque mercredi oui soro zeli mercredi na répétition au monde a été faut mon gars jeudi OK auto sur la clé si ko dans makambo mususu ke aka oyo awa yo tape mo be menondi mutu mususu porta pe ya mu pepo ya contre boule zo makasi batu mususu pe na kati pe kaka na chaîne na bino ya Congo mokili ba sali ba se pe note mo pe ba fina yo mais ko le loko pas mo na ke be comment c'est fait que émission de malamu be maintenant ni ndo ke na ba kokosobo des fois e ba siko yo lobi ba konane ado te ezani ezaka ba collègue o bozana ko na ba kete émission pe ba pardon na kati ya chaîne o ba ko sepela na o pe ba ko sepela pe na yote. C'est ça le problème. Nous avons un esprit du travail, zana idée, zana matière ni o nous boya po chaîne to mo mesani. Et que liboso po bilo nous vivre na ça, na salaire, c'est ça le problème encore. Merci beaucoup Konistar Mavinga contre boule to silisi awa. To sisine ah Fabrice. Konistar voilà. Je dis un grand merci et na boire alors papi matalata la photo liambongo na e papi matalata la matos papa les oxy d'akosha na pese ba mbote papi matalata la d'akosha na pese ba mbote et puis tozo liango la caméraman pas liambongo siko yo mbongo ngo bozo pima netinga papi matalata la botikile nga charge on est allé en mbongo na yenga yemo ndo yo nga allé en mbongo na ye na caméraman pas yo allé en mbongo na ye caméraman pas ça ni azolia ale pe mbongo na siko mutabongo ndeni nzamba ko pambola ete Clarisse de Canto, Clarisse Lutadila, Kolo Aïba Rosanayo, Nathalie Lutadila, donc camarade de Tigane na sa mokilo na Autriche et Taraka de Canto. Donc Nzambaza na bino soko moni Gunther Lutadila c'est que Richard Akunji a pembe na ye. Soko moni Chaga Lutadila c'est que Arik Akunji azana nenga zungoloke. Donc soko moni amigo Jena nenga lui Dudu Lutadila, yebisa mame Milinzambe apesaka toujours makasi amonaka toujours bakoko na ye. Aye barobatela bango parce que pourquoi mubange alulaka bakoko na ko leka bana ye moko nini oya boti voilà Chirac Nikita Cardozo Claude Moseka Poso Moindo Suka Mindele Digi Dakocha Roger Dakocha Maître Dai Motema ya Chanel Bozenga Kolo aye barobatela yo donc so normalement derrière Cédric Ndombasi Kolo aye barobatela yo toujours
Le millionnaire en euros, Derek Mbemba, Patou du Nord, Kimas les Belges, Yannick Mbemba, Yebisa Wolfikani, Krizo, Ada toujours Masanae, HK, Hervé Kanga, grand-père Gauthier Mouteba, Yebisa Vonvon, Yayoka na Doudou Yayoka, Lobby, ils appellent toujours Gamukolo. Donc, ils ont la batte l'Arabiso, Brigitte Ibaya, Yebisa Chrisel, a comment déjà Dindanda. Da Dindanda, Bambota trop, Yebisa Langai, Angèle Dindanda, Nzambe Nalo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à Immaculé Mpaka, Bambote Nayo, depuis quelque part, Immaculé Mpaka. Et non, il y a Bossani, Bapesa qui ont beauté. Et pas à Boris Ntsele, na Paris. Boris Ntsele. Abi Alandaro, c'est pour un autre Boris Ntsele. Alandaro, trop de Tindela Ingaï, vraiment, Bambote à trop. Merci beaucoup. Lobito Sola Guinée. Boris Ntsele, un grand merci à toi, Boris Ntsele, Mbote Nayo. Et comme Konistar Mavinga déjà à commission, je dis un grand merci à Bandeko P, Bazo, Landabiso de partout, Sam Koukou, les nécessaires, Bambo Tenayo, toi la posa tombo na ba grande dame, le kola ba Suga Baby, hein, maman formidable, beau Simba, émission au contre-boule, boy bandeni. Suga Baby, Lula Libanga na Ebisayo. D'ailleurs après Nzambe Libanga. Suga Beba lela libanga na Ebisayo. Voilà, un grand merci à Trésor Bakala, Bakalos, Bambo Tenayo, Nick Cheta, Manzenze Kourou, moi la mobile à télé à Kitarano Kite, Nick Cheta, Manzenze Kourou, et puis GNI Construction, Gelor Inondi IP pour un grand merci à Bandeko, surtout Balingaraноndi premier, espace groupe Kazi. Tout ça justement na côté arrêt Mabaya sur avenue Université Bandegonia surtout bandi comme la masanga ya malili boy baka ke masangeza alcool te même mais sucre pena masanga mena lingala nde donc boy bandegeni nango bokoki koya pe kolia komela awa restaurant kitoko ezali chez Maître Kazi. Un grand merci na Imak Makengo aza derrière la caméra. Allez rappeler mon papi Matalatala. Mon papi Matalatala venanga papi Matalatala matos. Bambote na yo koto zali Nikonka est le formateur de boss. Nikonka est le formateur de boss. Nikonka est le formateur de boss. La belle lieu 3 fois mon vieux. Bah bon séjour on a Madrid, Kalaming était Paris et puis aux Zonga Luanda et Torzala toujours dans les bons Tokutani prochainement. Ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.